Mon kaki Congo car mutaza na ba problème tandis que ba pays est belé en Afrique mais ka Congo mutu asa na ba problème. Est-ce que ba Afrique wana alwa ba lekiti ba olobani Congo aza yaya na kata libota yaya ou ba bebisa mutu Ya nini ou ba bebisa mutu doto ba Congo ba bebisa mutu ba bebisa mutu ba yibiso ki boya net oteki ki boya l'Afrique c'est ce que bon ce que donc Joseph azana ya mopaya. Il fallait soukata na ndenga ki premier ministre ndenga Joseph oyo abiba soukaka mais il a s'accaparé na ma solongo po c'est là où coule le miel et le lait. Passion Mobutu eratika gibiso alubaki après lui ça sera le déluge en to monango bana 97 le 17 mai 97 tilelo to vivre en déluge. Monsieur Tobito zonga na source o ngana kote po nga bakoko na bakata ba maboko Équateur ngana mongo bakata bakoko na maboko c'est wana ya lagi le coltan les lois époque on est EVA donc caoutchouc il fallait vraiment mondela bande ko nyoko la bakoko na kokata ba maboko po tso bakata maboko za sini ya bazui bo moto na yo nzamba signer na maboko na bisoto des occidentaux bango ba créer la biso occupation Ivan Namboka ba Bill Clinton et Amérique et ça non ba projet banda non kala mais le rôle la monde ngwe appartenant na on bango te changement climatique o isalamaki na 2016 na Marrakech na Maroc donc ngana kende pe consulter l'OMBCC aibisa inga iki changement climatique o izola isamaki bozozo possession ba maramba. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne éviter. Yaka, tokiti na metro, chateau mutia. Daka yau. Okay, yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mun daza bo asaka so ni metro. Papa mukolo bo ya takuta kusaka musanga. Isa tani ngaba ba nini. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place de côte. Asama mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo ma tampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza Awa na Château Rouge na pour na kolongola ba tampo ba maman. Banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille. On a repoussé ma boue. Ma maman au bazan a besoin. Il y a aussi la forme. Il y a la tolo mounene. Alingi azala na sima mounene. Ma hanche mounene. Dipende mounene. Maman Nicole Malonga a tous les gars boyebi. Depuis 2007, ça fait un produit. Il y a qu'au grossir, ma fête saint mollet hanche. Voilà. Non. Yo je mon até. Oh là là. Et là ça ma balle. Et ça pour na balle. Nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi a vitamine
baza lisusu na ngulu, baza lisusu makayabu, brochette, oyo tobengi kamundele, mayebo, ndio biloko nyonso ya mboka. Pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azosala pa na bana mboka. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air, bon, mais ça n'a la Congo Révolution, chaîne Nabino, chaîne Oyo Botalaka presque partout na mokili mobimba. Grand merci na bandeko mingi Oyo Batalaka biso, basunga kabapesa ka chaîne maboko, pour chaîne ekene liboso. Alors, mboka na biso, ezana bitumba, biso to lembate po na ko benga bandeko baya ko kabula maele. Yango moni émission na benga ngoko moke yaka ko pesa makanisi po na mboka. Alors, lelo na ko yamba soda enkoni. Pourquoi tu vois pourquoi ba benga mutu kombo soda enkoni, mais tandis que to yebi pe na monde mususu c'est un combattant ya munene. Koko ya bundela kamboka tout le temps awa na kati ya Paris, asa biso na kati ya plateau. Koko Matondo. Matondo, monsieur Greco, Mbele David. Bonne santé, ça va? Ah, en tout cas, super posé. Bah, tout ça, bazo talomba la liboso na chaîne Congo Révolution. Ngana ebio, ozali soda muneno bundaka, mais babenga ko mingi soda enkoni. Soda enkoni azana. Soda enkoni azarara oyo, akota komba oyo, bato o baebie bazali, ope baebie bazate, mais o baebie ba confondre ete na rôle oyo, azo jouer na makambo ya résistance ya combat. C'est pour cela il est inconnu même pour ceux qui l'ont connu. Donc voilà pourquoi. Mais avant vraiment na zoma loba, lokola lelo vraiment soda inconnu yambie, je viens en tant que soda inconnu romain. Romain. Au baptiste romain. Parce que moni makambo bo mambo qui est tellement spirituel. Nga sikoyo molimo oyo ezalaka tango vraiment jida au trahir Yesu tango ba ko kanga Yesu. Donc soda wana o amena ki opération la talapenga. Lelo malati ngana bimana Greco comme soda romain. Voilà. Lelo nalina comprendre lelo komoko ozali combattant ou bien oza résistant parce que tout ce qu'on peut sur parole la binote biso to ebaki bino nyos boza ba combattant mais lelo ba miso ba résistant ba miso ba baza ba combattant différence ya ni Ndebo pa accorder na mata ya côté la bien té na lenga ki avant mana bana opesa ba réponse oyo monika ka makambezo le kanamboka izo senga to sonon 1 minute de silence na baeba so batiki biso ba Delcati Dengo surtout ye un des patriotes boto kunda dernièrement donc na baeba so baza otika biso na Congo vraiment molimo na bango to garder là 1 minute de silence pour to sur la bango. Merci. Merci. Voilà. En tout cas, bah place bande ko batiki biso mulingo na on pe mana kimia oyo bakufi pona makila ya Congo. Lelo combat est divisé. D'abord dans la question ngezalaki. Il y a résistant ou combattant. Oui. Voilà, résistant eza siko moto oyo a comprendre déjà ba makambo oyo le kana mboka. Qui est pas auto vivre parce que passe na biso ya la bonheur ya bato mususu. Donc un résistant c'est celui qui est toujours resté na défense ya mabele nae. Siko combattant siko oyo a s'engager sikoyo na ke totika na position ya résistance te. To bunda pe po biso lobi biso pe résistance lobi to bongola ba makambango. Donc yango mona na ba oba obunda yimo mi benga combattant a mi benga pe résistant parce que ça umeli na posture oyo ya bitumba oyo toza victime na ngoko. Différence ezakani ni combattant oyo akenda ka Congo parce que bela ba combattant na oyo nyoso bosala pona Congo donc ba menace ko peksa ba musicien ba politicien a na poto différence ezakani ni combattant oyo akenda ka Congo na bino ba combattant mususu ba kenda kana no Congo te. Teza na on a différence c'était. Teza na on a différence c'était ça ka motivation ya moko na moko oyo akenda raté asa vraiment qui azozela ma changement écoute na mboka. Parce que Mboka est Suzuki. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï.
juste avec votre téléphone. En téléchargeant TapTap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne à Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec TapTap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Mobutu Eratika Gibiso, Alubaki après lui, ça sera les déluges. Déluge en au Monango. Bana 97, le 17 mai 97, Tilelo, tu vivre en déluge. C'est que depuis Biso Toya, tu changes moi badon, ok, les lots qui n'est pas souka déluge. Bino Boano Bundelani, avant Boano Bundelani. Biso toyebi ke kumba na biso net nga personnellement kumba na nga euti à partir de 1885. 1885 oyo bakendaki kukabola bassin du Congo na Berlin et sur tali 1800 wana na ndenga code oyo ekotisanga ya la code 22 zika 1 plus 8 plus 8 plus 5 au mona ke bimsa 22 code nanga. On a kotaka ba makambo wana na mona ki bakendaka na biso déjà mabe po ba okabola bamboka sans kuto ancêtre moko na biso azala pelé na table ronde wana donc yango moninga komba na nge uti tellement loin donc yo moko oyeba so to tumola ngo to fuiner ti wapi so ni to fuiner à partir ba lelo to fuiner pera na ba l'ère actuelle mais so to bito zonga na source o ngana kote po nga bakoko na bakata ba maboko Équateur, on a un mongo. Bakata bakoko na maboko, c'est on est là le coltan les lois, époque on est là EVA. Donc caoutchouc, il fallait vraiment monter là, bande konyo ko la bakoko na ko kata bomba maboko, pour que bakata maboko za sinya bazui bon moto na yo. Nzamba sinya na maboko na bisoto. Nzamba sinya ce que bakata bakoko na maboko siko ba eteke ezongaka. Ngana za incarnation ya bato époque wana o ba jouissanga ba rôle belé na kumba. Pourquoi on lobaki loko moko le 22 pa ya Sernangai Glody Diasuka place Azali bonsoir place Wotala biso. Pourquoi lobaki loko moko le 22 mars bakoko ba osala signe pour na mboka na biso Congo. Message nous ezala kini. Bon, awa pesa na va continuité ser wana ya Elenga Congo ya l'ère du débat. Parce que biso ba concept m'était intéressant biso plus tous les canaux médias concept wana à l'ère du débat et ça là qui vraiment concept moi il fallait booster biso na résistance na les cas kuna les 7 mars et ça là qui joue au yoga qui na parié ningana ki baso luka bombe moko bo ça là ba kanga banzela et jour wana c'était un vendredi 7 na kindaki wana puna ebisa bango message na ki na ngoya ba koko ba ba ola ki selo ko moko pour mukiliye yebake bana bilaka bana bilembo bana obazana katia bana Zaire pour biso mouvement na biso ya bana Zaire o bana idéologie wana na ola sa bino na ola sa mokili sini mo oyo yela sa bino mutu wana contrôle makamba sina ngo eleka avant les 22 donc il nous restait que 2 semaines ngako na bande o banga bisina ngo ezala nini OK sina ngo ezala na ngo yaki kutu bimara les 18 au binomo monaki entre les réels et les virtuels. Parce que titre film où il y a libération congolaise entre les réels et les virtuels. Bon, le 18 mars, maramdenge l'équipe côté politique. Au biso tous en contrôle, il y a l'un et l'autre. Les tokolo baké pour na yo bakoko batiki biso, basundoli biso na pas signé sur tout le monde na Congo. Tout au contraire, écoute bakoko baso c'est la toko mebele. Pour l'instant tous en mouké. Baso c'est la vraiment bateau bandimi idéologie to comme moi ebele parce que ebele baso moi ba frustration parce que Nderonabiso que j'ai sali sa mémoire Christian Malanga a kotaki na parler de la nation binomo bomoni ba déclaration ça là qui n'a parlé de la nation le 19 mai de l'année dernière et ça là ko ça y mon route aloba ki ango grâce à makasi ba koko na inda a pénétrer wana donc travail iso salama na ba dimension moko oyo ke il faut bato siko ba adopter idéologie wana pour marambe fungwa mais est-ce que bakoko ba oloba ni na bitumba oyo tozo bunana o compte ba Rwanda ndenge baso so ba mbuka ndenge baso ya malembe bakoko ba oloba ni omona teke bakoko basundoli biso te bakoko ba oloba il faut boyoka biso faut boyoka bato bango ba pesi makambo bato ba pesi makambo moko mo lobeli na bango ngaye
On a biso lelo na na Gréco en tant que soldat romain. Pour to bêta spirituel, to bêta politique, to bêta science. Okroya na nini? Osambela wapi? Na croya na papa na nga, na bakoko na nga, na nzambe o bango bandimela. Ba papa na ba parents no bandimela nzambe nini? Nzambe bakoko na bango, o pe bango bakutaki. Bakoko na biso wana kala, bakoko na biso wana osambela nzambe nini? Bande osambela nzambe oyo na bakongo babengaka mpungu, nzamba mpungu, o baluba babengaka wamba, vidi mukulu maweja, o biso ba mongo to bengaka njakomba, nkumu, oyo baswahili balobaka mungu baba. Pourquoi ozalaka mingi na bilamba mingi kaya nkoi neti ndei ka Mobutu azalaka kala na pe kwa zai? Skinga na zamona nkoi. Donc se mettre dans sa peau, on se sent plus à l'aise. On a là, on a se sent vraiment et quoi monte quoi bende oyo ko ya. Lelo kotala est na biso ezana bitumba. Lelo zomona ke ba to benga ba rebelle be to benga ka bazaba na mboko be to benga ba Rwandi. Ba oyo basoso so ba mboka tout le temps. D'abord na yeba na M23 pour na yo. Bazaba na 23 mars, il y a des jours. 23 mars, le 7, c'est pas Elenga Congo, dans l'ère du débat, il faut pas que parce que les mots, le 18, il fallait que après, on va payer sa position. Bango bazana bango kaka na rôle ba jemundele au moins il sous la domination des occidentaux. Bango ba créer l'abisso occupation Ivan Namboka, Bill Clinton, État Amérique, et ça, non, projet, bandana au cas. Mais le rôle à monde où appartenant à Bangote, changement climatique, où il s'est en 2016, na Marrakech, na Maroc. Donc, on a consulté l'OMBCC. Aibisa inga changement climatique, où ils ont que bozo soit possession ba marambango. Donc, lemba yangote, donc, ba mouvement ko yawana. Et hier, on a net kaka et devancer binois parce que bango commanditaire vraiment mouvement ba utilisant contre bateau na idéologie vraiment ya solo o ba mana pifo ya bakoko. Donc bon ba créer kaka pour combat ya solo et à l'Arabie soto bundisaka impérialisme ou vandi ça malheur na Congo. Oui, vandi ça vraiment souffrance à bana Congo et bandi non ata ba président ba le kalelo bana ba marionnette ba tout ba jouer continuité ba rôle wana. Donc ngai pour ngai mouvement wana za na un des papillons ya ba occidentaux pour ba continuer aux la même mise sur Congo. Ozana voyage mo salaki na Maroc ti na tombe ya Mobutu. Tout à fait. OK, na sa nyeli liboso tombe Mobutu. Na oluka ba réponse ba marambe belé les autres ngisa biso. Ya loba na biso après lui ça sera le déluge. To moni on a bandenge tout. Au début ku tout on dit maté que ndenge musée ayaki. Ndenge musée ayaki to kanisa ki libération, nzo ande libération na libération brutale, libération mo basali no mabe. Il fallait soit 30 ans. Donc normalement fin ya règne na bango isa mati 2027. 30 ans au pesa ki batu wana ba occupé biso. Siko monika kota suka depuis biso to bima to briller pe mo ba piste pour biso to yiko bima officiellement en 2011. En 2011 moi presque to yiko bima mo okenga pe na zu engagement na ba koko na bi bon ça y est je vais m'y mettre. L'idée na bino ezana na mouvement na bino. Na mouvement na biso toza na superviseur peuple mundi bozala na Autriche na Vienne. Yves Mazama superviseur biso toza na leader te pour batutu ba na biso baba leader mais toza na ba rôle. Il y a un superviseur, il y a idéologie, il y a une idéologie peuple mundi. Il y a bana Zaïre. Payé tout ça na coach na biso tout ça la na paria Sheli ya wendo mi se mettait l'imputu. Tout ça na Mugabe, tout ça na Yaimpi. Yaimpi fumu na biso donc staff technique ça vraiment tout ils ont vraiment équipé ça complet. Ba condition ezani ni pour mutu akota na mouvement na bino pour na bakoko. Bino kuna bokroya kaka na bakoko. Biso kuna vraiment nzamba bakoko nde mutarenya ka mutafungola biso masolo mutatali biso bon sotambola boye pose eloko boye bo sala boye pose eloko boye. Donc côté wana match mutanga sa derrière na biso pa banolingana no
flambeau sacré aux emblèmes na biso ya bana Zaïre. Ya bana Zaïre. Donc bino ti lelo batu déjà to komi na Congo mais bino bozo bundela ka pona Zaïre. Biso lelo nde bokoma na Congo boyebika ndeni bokomela dans les délices. Yango wana omona ti lelo bo s'en sortir te. Biso ti lelo toloba ke biso to ça va rescaper, biso ba to maintenir nanu bo biso wana parce que Zaïre wana biso to yate po toloba o to zongisa Zaïre. Biso to yeka na ba valeur, biso to zongisa Congo nde yaka na drapeau Zaïre. Mon biso que drapeau Zaïre eza de histoire na biso o ya recours à l'authenticité. Ezala Mobutu te mutasala ngo drapeau wana représentera loboko ya mvuluzi kimbangu o biso to tout tolérant loke to zabana bilaka ya makambo ya lobaka na 1921. Donc il fallait to kota makambo na 2011. Biso to kota makambo to ba ki to sana 10 ans ya préparation ya centenaire ya kimbangu. Donc makambo o kimbangu salaka a projecteur biso to ya rende poto kokisa yango. Sikoyo na biso il faut bloquer biso politique bloquer biso to ndima ku tuteke to ko kutana bambiskado to kutana nango biso ka essayer les café raka pervers bino pona bino bana mvulusi bozwaka kimbangu nani kimbangu azali nzambe ou bien kimbangu aza prophète neti ba prophète nyonso ya Branham ba prophète presque belé ba Mahomet te biso nga déjà personnellement nga nazwaka loi un sauveur grâce na yende na comprendre makambo. Mais sauveur eza Yesu non? Eza Jésus. Te nga wana ya makambo ngati. Ngai pa na nga kimbangu nde sauveur pour niveau fungulanga ba makambo ngo la kitanga ba vision ba makambo susu oyo eleka longa mona ngo depuis 2011. Vraiment ce que na époque wana po bandima yo. Ça le prêcher dans les déserts. Rolo ba makambo il y a après 10 ans après peut-être 15 ans. Il faut trouver les moyens. Si on attend au biso toza mboka na biso za bloqué toza ba kokoso na mboka na biso et le comment ils aussi mbaté na mboka na biso. Bon, sur le but que Kimbangu za sauver. Pourquoi zo koko sauver biso te ba congolais? Mais ça n'a pas principe. Même on a peut pas abandonner on sauver nga. Et c'est nga na za pe na moi ligne de conduite. Kimbangu a sauver yo. Na bi na yo na niveau moko boya. Niveau moko nga na kufa o balobare pa na biso ba mongolo roi bololé. Comme un ignorant. On va Congo ça m'a pété pas ya Kimbangu na niveau mo que soki batulu wala nga to komiata bon pour l'instant toi non 22 mais surtout agrandir en surtout komiata ta ba 77 na sir trouve solution lelo to ko loba ke Kimbangu abota Kimbangu atika bana abota tenga suko yo pour na sauveur na nga na landela ba détail wana te parce que mutu na mutu a zoyer le coup là référence mo a beti pe lisolo o isala ka zoyer référent donc nga kutuiza ba makamuna yeba abota ou bien pour même l'église wana nga déjà na Kimbangu oui kimbangisme non nga c'est clair nga ça d'abord que pour molimo na yo wana état d'esprit na yo wana oyo atsala ba revendication ya liberté na biso spirituelle liberté politique liberté scientifique esprit wana pe ya mon pe mutela tinga. Ce que l'aime sur un peu pour na petit nangai na oza pe sauveur na bango donc na ro kende te que na sa prophète ou bien na sa musa ya ntambe te ngana ma résistant combattant donc un patriote ou azalendo 007. Voilà lelo to ko loba ke kozala na kabila na mboka na biso ndenge tozana kabila bongo eza risque ou bien ezali keba eza ke ye ayebika ndinga côté laki kotala mutu ndinga yelaki tonto alaki biso to yebili yake. Le début du commencement du déluge était le 17 mai 97. Début à commencement, masoué comme odinda mbonge kotimboka. Donc mutusiko avanda ki na tête wana aumela ekutute yepe kutakanisa iki mbonge ngweza léger aumona la ya nango makambo ele kana vanta makambo moni make bou il fallait vraiment balle dans la tête. Oya ki côté là après babia qui profite les crimes. Et profiter na Joseph Mopaya. Pour Joseph attend une histoire à Bible. Pour moi lelo ya mamba Bible na constitution. Donc on a pas parallélisme donc Joseph azana ya Mopaya. Il fallait soukata na ndinga ki premier ministre ndinga Joseph o ya Bible soukaka mais hier ça s'accaparer na ma solongo po c'est là où coule le miel et le lait.
lelo na bomi mboka na biso tokoloba nini eza ba pasteur ou des ba politicien. T'es bon, éléments oyo commanditaire à utiliser, que ce soit les pasteurs, que ce soit les musiciens, que ce soit les politiciens, que ce soit même peuple yemoko. Bazana bango ka ba commanditaire bon Georges Ganaba. Bon Georges Ganaba tika ki ba ko ba bisinga ikuto to banga na bisote to banga te idéologie zonango temps mais yezande nzela ya solution. O bisoto o mi ande nzela ya solution za utoko no pasteur mutu ba bibisa bango tu wana oyo bazo jouer rôle ya ko intercaler biso o ba bimandwe ba adversaire na biso bango tu wana fotokumbo o mona teke moto azozonga na bokoko neti bino na idéologie na bino bokoko wana bozonga moni teke bokoko eza kindoki batumi bakoma okima bokoko bakoma osambela bokoko eza kwa kindoki kasi ma bokoko ekomi kindoki c'est que ba maso oyo maramba sala na ba jeux olympiques. Ça veut dire bango bakomi bana nzambe parce que marambo bango basalaka wana oyo mondele commanditaire asalaka bino mo bokomo mona ndenge changement climatique comme dégrader même intelligence na bango bakomo créer même intelligence artificielle car pour bakima bay barobatama parce que Gréco il faut yebake mabe salara na mutabana mabe to ya la na mutabanda donc bango baye pa na biso babanda mabe donc o biso tout sala wana so to boycotté to nier batu na bango baya na c'est tout à fait une réponse adaptée par rapport à mabe ou bango baye laki donc ngapo na nga na raison na moi rien manqué par rapport à ya Joseph a bimela na mboka na biso ndenge à côté laki Joseph Kabila yibona Joseph ka ope abib abimela ndenge nini kaka ndenge à côté laki par une balle dans la tête. Il y a musée où ils vendent ça et ça la continuité de makambo tina ndenge pa créa qui peut créature naie tito comme lelo tout ça lelo le 25 mars 2025 donc yé makambo na to ebika ki to sila non na ndenge tout ça non na l'ère actuelle tout ça non na ngana Tshisekedi c'est ça c'est eux qui sont à la base de tout ça totalement ndenge ba mi balé ba elo moko ba so potana ndenge ba ko dribbler biso. Bon, mi ba pourtant nen ba dribbler biso mais le ko la pe bino bosa wana il faut to anticiper to pe ça derrière ba piste de travail na ba o ya biso pour ba bandeni to blender bon voilà les loto ko lo ba ke oza d'accord ou bien ça la ki ndeni ko mona mukonza mboka na Qatar na Doha na place ba ke na okutana na ni Gagame et ça la ki ndeni na c'est pe là danger na ba ba congolais ko ba mona ke entre les réels et les virtuels. Congolais ba mona manki politique oyo aso salane ya politique akala. Autant non bisoto ya kité. Oyo papa na bando sa ba politique oyo ya moi lokuté les kebele. La vérité ça moké. Oyo bisoto skuna oyo bombami kimbango oyo bombami bimana poisa. Donc il faut plus de vérité. Donc yango moni ki likambo doit à côté à Qatar wana ngana sepela pour na bike bon. Le coup, la peine a tchaki déjà lembo avant les 22, puis ça la met les 18. Après, si à l'okuta côté kuna na Luanda, aïgo bimana oyo, et ça intérêt na Qatar. Parce que ngai biso toza des idéologies pepe mundi, bunga na madame mon épouse ça mundi bu. Donc il fallait t'orienter bon spirituellement ba côté wana po to ibaneni ni to maîtriser pe to la qui ça pepe Congola continue au fond la mission. Pourquoi choix Isaki kaka ya Qatar? Parce que vitesse échangée. Vitesse échangée parce que mon biso to bana bilaka. Ce to bidi to kene no to poto la mingi na bandi on a biso ya ba chrétien. Parce que sans pour autant négliger mboko na biso ça plus les chrétiens. Mboko na biso ça ba chrétien na ba meme biso embriement depuis malu. Na mamba ba élection. Basango baza parmi batango baza naibani na bango naibana ontaka ngamo soldat romain lelo donc naibi maki bango ti balala bango wana état major na bango ya la Vatican sikoyo de makambo oyo baza na mwa ngenge mo po ebele nono 90% ya peuple baza na bato na bango parce que biso il faut to kota bango vraiment na kati bien pour to renverser partir bato na biso bakangami pa na bango ba comprendre vraiment que
basango régner trop. C'est qu'on a na sima na bino idéologie na bino ndenge olobi ke bozali déjà moi belé déjà bozo bakisama chaque jour ba congolais ba kota na sima na bino. Nzamba bakoko. Olobi? Nzamba bakoko mo mto na sima na biso. Oh vraiment que na bino biso tunde to wana vraiment achaka biso na ba conditions mo bien. Ya ba vie moko te ki gauche droite vie moko hygiène de vie quoi. Yango moni ki tanto bimara na équipe na biso wana ma mto to sala esimba. Parce que tous des assurance déjà les gens na famille na o déjà stabilité maramna musala stabilité pour combat et belo yo ba mabale kufa ba misale kufa ba magabele beba wala ça bato ba qui sans comprendre pourquoi il est venu combattre. Pour combattre il faut avoir temps préparation ta ngai 97 herba kota ki wana tant délige bandaki ngaki no bimana Pays-Bas yo Hollande Netherlands, pays à 3 dimensions. Donc, il y a vraiment 97 derrière qui ont bimé la kuna, n'explique bon derrière qui n'a rescapé, il y a des légers les grands qu'on a biso. Ah bah bombanga, bah travailler, mais ce que maman qu'on a bino, il faut qu'il y ait en France pour que bunda na bien. Biso to pesa okaka oyeko ki na biso ndeto quand les gars Moïse, les gars bah boire les gars qui ont bimé so na ndaku ya pharaon donc ngabe ya RDLG ba bakoko ba meminga na mai na ko na Pays-Bas kayemba lelo so ba pesi bino merci Christ Ndongala lelo so ba pesi bino mboka na biso Congo bino na banzambe na bino ya bokoko nini bokoyo ko changer na mboka Congo na bino yo so biso te belete et so biso te belete pour mon avant changement ne comme maman effectif et réel les arabes les arabes discipline les arabes de rigueur discipline en engagé net l'église wana to kangango et comme place ya kotanga constitution ba église wana tout wana ba pasteur wana tout to bango to réformer bango conscience pour bandoter ya sco constitution bazuma bible mo pandi et comme ma ba ya dimanche ou bien na ba mercredi ba oza cours ya constitution pour ba dribbler bango le soutenir na ba kambia lobby oza d'accord ba changer ya na mboka na biso constitution Nabina yo chilumbo nga welisa po ebikela ka projet na biso po biso soki to zuba makambo ndenge bakoko baola ki sa to sa no conférence nationale constitutionnelle to vandeli yango to sikoyo biso sikoyo to bimisa dossier na biso to na onde na saki ya ma dossier ya manifeste de l'antille oyo et papa Tshisekedi Etienne et papa Ileyo Mobutu bapandaka mon époque wana ba talibma parcours ya mondele ndinga renya na mboka na biso babiti to tamboli vague to zongisa maboko kuma to créer idéologie na ba histoire na biso to zongisa moni zaire botamaka ko biso to ya tsiko ne loko wana ba vie na biso ba salara to vendre na conférence nationale constitutionnelle. Mais pourquoi vous avez toujours na flambeau ou ya MPR? Parce que yango te éclaira biso surtout na manzela molili bato to bunisa na bango et ça yango mamobulu. Et ça yango vraiment na bina yo Greco biso rutu ba oyo to zolu ba oyo to expérimenta vraiment que niveau ba ngaba exterminer biso na Congo wana o bo moni ya mukie mission mesalema extermination ya ba bantu. Mais si vous biso lugo to kime pa bakuku basali maki ti le logo tezo résister nan grâce à biso o ezalini oyo ana elioga ki ngai na non l'évangile selon Jida na kozo ngala go pisa eloko na ngai yo mo simba ona onte yo za monde buti yo arabit yo go simba no oyo ti o izanga inde muza bakoko batidingana na ngo na la biso ki évangile selon Jida. Quel art rédacteur n'a pas Chris ça c'est un gros plan. Ah, Chris, ça c'est un gros plan non évangile selon Jida ça documentaire oyo National Geography ça là il y a redécouvrir makambo oyo Jida a fait ça témoignage ya nenge bato ba kizai. Jida. Donc Jida ça na mabete.
Bon, tokota soko na masolo jida ou bien totikalaka na makambo mboka. Te tokota na jida muke po bino bwa nzama boko koti. Ba congolais mingi olobi bien mboka za ba chrétien. To comprendre histoire muke ya jida. Hein? Jida ça olobi jida ça témoignage mbali boso na kono matu ina ngai. Jida siko tant que romain ou bakende ou kanga bango na butu wana o yoga kutu ba bagare bima ku bakata mutu litoi yesu kuta bino bokata te bozongisa. Donc ba makambe belé les cas wana jida pe a témoigner peu manqué. Bamakambo baboteleka incompréhension yazalaki na eka jouer rôle ya banene ka jouer rôle siko nana tindaki ba shida po aba Alexa bango Yesu que c'est ça ba prêtre époque wana ba romains bango to ba manki a muto yo compliqué makambo na biso déjà to kanga mutu na bango ba c'est grand résistant parce que ya lisusu na ba embriement oyo il y a pouvoir en biso. Donc, c'est que Jida, mon mec, bon, le gars, la biso embrayé, bateau, et tout, compliqué. Il y a l'ambien, romain. L'ambien, romain, qui est bon. Il faut bimsera, biso, moutouana, pour avoir pouvoir en biso, encore comme ça. Il y a un évangile où il faut permettre, biso, tout est bapé, pour comprendre l'histoire où il y a les lois en Bourg-en-Abisso. Donc, les autres, le bapé, c'est le mot très capital pour moi. Mais tu comprends quand tu as que Jida, ça n'a pas été innocent. Innocent, tu as la fois, ça m'a entendu au bureau Boloba. Parce que hier, vous avez mon entendu. Moi, l'entendu, vous reconnaissez, 3 matchs, baya. Parce que Jida, c'est que yo, c'est que je une rôle. C'est rivaliser dans mon entendu. Non? De l'autre côté, est-ce que pourquoi pas Mokonza Mboka qui nanga bakutala bango bali ba meka osolo pour na Congo? Tes problèmes des peuples accumulés système accumulé éveillé contre les systèmes qui nous met en mal. Peuple accumulé depuis babiso to bimana 2011 boulot to sali au titoko malelo yo na bina yo passe bango bazala kokoso. Tu ko biso bien na biso za ki ndenge ba biso to ya bakoko ba ko triquer biso te. Bako trafiquer pété surtout le bamboko to vandi yo non ba yebiki limite spirituelle ça bako kontane balé na biso te pour ba toucher mutu na biso na makambo to bunda na kan intelligence ni to tcha on ba greco boy to bunda na bon mais côté o ba o toucher biso ba to bakoko côté on a fuma na ba convention mais les karate. Siko lelo so mboka na biso tolo baki lelo so ki bino bosi mboka nzambi na bino ba koko bosi mboka Congo donc Congo mobimba ba sa obligé ba sambela ka nzambi ba koko. Ah mais siko yiko matu kuma mana travail oyo to même mutu kutu te kuma mama sambela parce que la religion yo biga la religion c'est l'opium. Ah donc wana kutu ko linga so te ba ba kuma sambela nde ba sambela lelo on a biso ki be église wana to tika en okaka bâtiment na bango comme ba lié où il y a apprentissage il y a constitution kuna disco comment disco OK soit tu vas changer ba boulot ou ko tangi sa constitution tu as changé le boulot lui boulot mususu mais o te ya maramba Israël ou o te ya histoire ya leka kala ya batu mususu ah non on va pas laisser l'espace pour ces gens-là. C'est que les lois te comprennent bien c'est no bino so mboka na biso ça na koko so makase zali par rapport ya Bible ndeto to ndima Bible na mboka na biso. Mais na lobi na yo kangaka date oyo ya le 19 février 2011 oyo biso to yaka officiellement date yango wana le 19 février 2011 et c'était un samedi à Paris. Journal on a répété to kanga ndula we ranson na papa wemba pour nous là ça qui finit les blagues. C'est symbolique ni tout ça à la place de la République. Désolé de le dire ici, mais bateau baebi moi parcours baebi tout ça là symbolique ou to passe la Bible pour dire que en fait to kangi moyibi ne loko ki oyibela. Donc na linga su ko retracer ba parcours wana te mais loko la luza mamba greco romain il faut que na zongi sont en moi page pour ba ki boulot yo ezana boulot mo ya lokuta te to si to sali marambe belé pour to commenter lelo. Donc Bible vraiment ezalate que moi na Congo ba nous réfléchir on a Bible ba lobini te réfléchir ndenge journée zali ndenge nature etali sio ndenge nature corriger yo réfléchir selon yango kokima na Bible te po ya masolo na auto ebité. Donc voilà. Livre les livres. Ah livre oyo ah merci frérot na ndenge mozo landela babilo na na memia oyo ça ya Liliam Tiram.
Pour nga na professeur tero na lugarabatu na tangisa ou bien te nga na soda inconnu gardien du temple de la résistance Congo. Donc na zo livre où na sepelan parce que Liliam Tira malobela c'est mes étoiles noires, ces étoiles noires yayi. Ben étoile noire na mais asolo la pe biso na kati. Asolo la biso abi RDC wana se ba comprendre que RDC wana la man Congo avec K. Et que monde la beta bon RDC ana rapport bimisa bon ba kon ya monti lo ba kon donc na yo sala moi éloge mo na Liliam Tiram qui est aussi un de mes étoiles parce qu'il y a lui ba étoile na ya mes étoiles noires Liliam Tiram mais moi j'ai dit ses étoiles à lui mais lui il fait partie de mes étoiles à moi donc ya moni na mema qui on prend là c'est que moto ya solo là déjà oh zala oye kundama différence ezani ni tambolo baka Congo na bile feza la Congo ya K na Congo na biso to na ngo ya C parce que biso de attaque na ba kombo pour kombo moto ça wa nouvel ordre mondial NOM nouvel ordre mondial donc kombo na biso mo te za la bandara na C déjà par ça jusqu'au kombo mboka na bino mabambi bino mana C biso ti on to bité yaka Congo même Zaire wana yala na mpe Zaire tela antadi yaka prononciation mundele de kanga biso Zaire yo mo biso utizara flambeau mais to boela ke Zaire la na ngo te bat faut ba comprendre grâce à Greco lelo est-ce que to zonga lisusu to changer ba kombo net ba David ba Michel tara ngana ozo ndiro ndeko non zo ndeko David et Kofu Wana ou ya solo là pour amongwa asa beaucoup la cannabis non quand ça yo ande on a pas bien bien ba David OK ba bilo connait ba confusion biso tozo gelavement qui Mumbele poste ne bima koto on après David yo moye bana ba makamna o mususu so ko mina ba université on ngo jouer ba rôle na ba mboka mususu o latile mususu étiquette à David c'est que ba kombo pe jouer ka rôle na mboka mais na biso kombo c'est un nouvel ordre mondial ah ouais donc côté wana vraiment so moni ngai kombo na ngo comprendre que même kombo na ngai esa ngola isa kienga mpaka beaucoup la ka injemba beaucoup tumpelele mbele ise en kaka o ba kumba kalati ya kalavement ya boka na biso ke ngana kuta makambo depuis bakata ba koko na maboko histoire wana biso to ko retracer donc ngenge wana ba botola biso tsikuyo ba ebite ke bakoko na biso bala voilà nzetambila bo kata ekola donc le longa na bima lelo to ko tala ndozo tala mboka na biso zo bundela koko zo bundela mboka na biso blocage eza place ni blocage na politique blocage na bina yo soki politique ana to éradiquer en moté à to tourner sous ba 10 ans 20 ans donc yango to na chance que boulot biso to sali botimbuma batu ba komo comprendre batu ba komo mona ngo prise à souka mundela silima ele Descartes na RVC na l'un à l'autre wana se peut pas comprendre bango tout j'ai mon kotara parcours na bango sikoyo bakoko ezandenene on bakoko bon kene na malem bimé pas Greco solo là au fungola ba piste après on peut ça bango ta un mois ba on les lembo mususu to la kiso sous place ni o chabitambe na yo au solo la lisusu au fur et à mesure car bana zayi ba ovimba ba paquet zoya ti au moins rato bimisi mbala moro de ajo ya trèfle on t'aidement ya on te lia joker mais Afrique et le baranine pour na Congo tant que mona ka Congo ka mutaza na ba problème tandis que ba pays eze belé na Afrique mais ka Congo mutu azaka na ba problème est-ce que ba Afrique wana ro ba lekiti ba lobani Congo aza yaya na kata libota yaya o ba bebisa mutu ya nini o ba bebisa mutu Yoto ba Congo ba bebisa mutu ba bebisa mutu ba yebiso ki boye net oteki ki buyaya na Afrique c'est ce que bon ce que ba africain ba lekitu ba zilara ke zuya ya ko zongela état d'esprit elombe cessé kukungwendu wa zabanga na si na ba époque le louvement et où mais là t'es pas tout décoller lelo to ko lobake okendaki Maroc tozonga mwa sima muke wana okendaki na tombe ya Maréchal Mobutu place azali na yebi keza na quartier Agdal place bakunda Mobutu na Maroc eza na Rabat mais na quartier Agdal eza kwa Gombe na bango donc voilà
lelo ndenge corps ya Mobutu bino comme oza côté ya Bokoko ndenge corps ya Mobutu azalaki mokonzi ya mboka pendant batemps ebele ndenge evandaka na Maroc on eza signe moko na Bokoko pe ezali. Mais que c'est ça que vous l'avez ça que les choses ne sont pas tant que vous remplir non ba conditions te moto wana kozonga boye ta yo monika ndenge ba trafic na ngwezo sala ma côté kuna ba o bakende ba osa ba négociation pour neloko wana mais ba obo ça il faut tout na bantu oyo bozo bundana ba on fara ba lwa ba biso et bon tout na ba vie na biso pour na mona dernièrement pe show là et awa soit pour consulter bato ay pour consulter ba politicien en exil o babima au compter bisoté au compter bisoté yo kande ba politicien en exil wana ba yaka na ba en exil pour ba ozo moto na biso pour ba na système ba dondo ba que reconduire système na ba formule mususu parce que bobo ya ba kolo masodo bozo na bino kaka obstacle sans issue wana na profiter ka pour na boa ke la moitié le bo wana ki biso tozana ba grand politicien awa ba papi volcan bombango kazadi chargé politique na biso tozana ba pichu shomongo tozana ba politicien awa odimba ba te belé wana ba zu chance na tanga ba komona ba me chargé politique na biso ma papi bombango kazadi lelo bakoki kopesa bino chance bozonga Congo bokenda kopesa makanisi na bino epa ya mokonzi ya mboka projet nini bokoki koya na toya na projet mo topesa mokonzi ya mboka ta biso toya na mayele na biso topesa moto akomi biso na ba condition oyo to péter ba plan likolo ya ba makambo biso to sala tara ke itango ya trahir biso akende koloba kuna non ozongisa musique na poto donc ndenge zanka formule jidat ndenge za wana kutu mwana ebi bango dans la musique ezonga donc ndenge wana na ebi on est na livrer bango po talakaka bo pesa ngapla na komba père nanga na calmer bango po bango tout wana belé ba ebi ke so ba boyi komba père na ngai ba ukoma na ba guerre civile na bango donc bo pesa ngapla na oka yango monument go sala bango arena na kin kapo ebaki po to bande otambola na ya kote wana mabatu ba mona kudu tekeza so ene to bande ozana ye to ozana ba ma to linga pe bulu police ngape na oyebisike akobima kaka ne po kobima nenga kote la ki ezala de 2011 de ata to eba deake to ana bitomba tibo biso mutu ka so ezwa ka 5 po 2016 normalement area la mamba ya vieux Etienne tukanze ye kuta kusinga ba imperio mo ba pesa ye mo ba mbongo cotisation pour pouvoir te ya mamba na te na yo poza parmi bato oyo bo comprendre ki te ba makambango ya réalité en Congo mais ce qu'on a ka auto zali poto chité na biso to ya mbol sous prochainement na moment auto za o to aneti to na kata libulu solution nini o biso ko yo sala po Congo ebi ma place to za na solution za mama Greco il faut monsieur Greco il faut boyo kande biso problème est ça que ce boyo ki biso quelque part bato mingi ya ba jeja biso vraiment ba voyou bato batanga ba chiki belé wana bino ba comprendre que comme si mutu na bino za ya ko beba bozo rêver en fait bino bo sa kwa bo rêver ba koko les mêmes ba koko na pe ba sa rappeler na mokonza mboka ka bango na ba koko moko wana te wana ba pauvisa bango ba le ranzala le nsu bwane na bokoko na mateka bokoko et on a biso nous sommes victimes ba teka bo kibomoto na biso kibokolo a Congo et tekama yango moni même bandiko na biso talaka biso ba combattant muto pesa gaz awa mais ba combattant ba Brazza ba bima et ba Cameroun ba bima bango kutu ba zuzu ba solution mais biso tellement que esprit wana ba con bato ba comprendre que biso to salia ne pona bango on a bien na bango to pekisa ba musique on a bien na bango ce changement ça na minene nande bo pekisa musique tamulai nande musique zongi na poto ni peut changer na Congo. Combien lengi ma politique à Congo comme ko solona partout makamto comme kaka liaison na politique tant moi na songolo pakala kufi ba ko recentrer encore muto opposition na politique ya ndene muto na bango ba bamboli lisusu ozomona donc biso côté wana izo botambo maman na biso ndena na za à l'aise serein tranquille que musolo tout ça là ya robo ya no musique po toko mibele o tout ça concentré dans esprit wana côté la pe bandiro na biso mususu surtout à la bande bakoto ba même pas la ville de Kinshasa combien de communes nous avons combien de prophètes ba na ya kaka se ba na ba forum na ba ambassadeur atinditi mo ba enveloppe ba bible na ba drapeau ba impérialiste ya bleu wana donc bobi ma ba tente ça que boye OK il faut comprendre makambo ezandeni
Po lelo place comme yo mona nanga na chilombo bango mibale bakata mundele sili Valère bimi mpepe. Le 18 ouais biso bimé le 18 janvier 2025 de biso bango baki okuta na 2 mois après ki ba moni travail ou to sali oyo bato yo ba o reverser biso tozo reverser bango Greco. Tozo reverser bango donc peuple appelle ça biso ma relation de confiance. Au moins confiance ça s'entretient. Confiance c'est au moins na lobby yango il faut na sala. Yango wana mona ke na papa bolingo mususu ka so confiance sili bolingo ko moke na suka. Yango biso to senga kaka bato eza nango contrat CDD. Eza nango ya temps moke. CDD ko contrat durée déterminée ba ça la biso confiance dans la discipline et la détermination. Bon mona ki na parcours to tike nango to sala bon démonstration ba ka moepe. Oza d'accord nanga a progresser ti na capitale na biso? Là, d'accord, non, parce que y a même la biso na sac na hier. Donc on dirait bah recharge il y a des lits je continue. On dirait bah recharge à des lits et continue. OK. Bah tout mususu no mona ba oh non nanga za mal nécessaire to lungwa no chilumbo te boke na bongo te. Basa nini? Ba lungwa no Tshisekedi biso bité Tshisekedi biso monde photo destitué biso moko peuple. Biso moko to bunda nanga wana ya ba mibale ba opesa na ba mode pa yo gérer ba bo yo beta bo yo sala bo. OK. Ba solola. Ba solola très bien. Ba mibale ba solola na ba rôle nani Greco. Ba mibale ba beta ba rôle victime la rien de biso. Biso sigoyo to sera limité parce que non to bi ba paquet à mon soloté. Suite aux humains ba paquet à mon solo ba sponsor ma ba mona ba idéologie yo. Na moni kutu mutu na bango misu bemba sao bemba gombo akumisu kolela tsu makama o biso to beteli on ba 15 ans akumo lo bango lelo ozomona akumo lo bango lelo deva peuple. OK lelo to koki lo baketo pesa papa Ngwanda raison na makamba lo baki ke kokisama yango pe kokisami pona mboka na biso. Mais kasi yende père à résistance père spirituel na biso honoré Ngbanda Nzambo Kwantumba. Yende vraiment kutu wana kutu soko monika résister bimine a touché ou bien sous-estimé avec ba tempête go betele na sima. Donc yé payer pour to bande na Armatungulu mudiandangu ndeko na biso asala geste wana ya du roi David. Il y a David ou quoi sera Goliath bino ba David pe bola mission ndega yo na Greco. Omoni ya sala mission wana après papa Ngwanda. Dès biso to na 2011 to waki papa Ngwanda to na pouvoir à 10 ans fungola biso cha biso devant de la scène to ina masolo ngai kutu batu kutu mususu bakoma oh yo lobela Ngwanda mopa o kata carte na kata carte na parce que yo mto katango na katango parce que ngala baki Alliance des patriotes pour la refondation du Congo avec K pas avec C. Parce que tu peux reconstruire la même valeur ou pourrir ndaku elle wanda ko bukali ba brique wana ga bomo etapa on peut ça les sunda. Mais pourquoi tout le monde les leur mozo na maloba papa Ngwanda? Mais parce que mission na CDC mission congolais zonga ra sur mutakeit. Il y a ces missions na biso to 2011 pouvoir elle a été 2021. Parce qu'on a 2021 le 21 mars il y a qui le 21 mars il y a 2021. Ne o ifala c'est la siko biso to kanisa ngutu ke centenaire to ko to bien mais logo la ndeko na biso Chilombo Atrikaki et salige to perdre mon espoir na vie to taligara dans la trahison ou to ndima ite mutongo aleka parmi biso et o ça ke pasi wana papa tikai malobasuka monsieur koki akei sikoyo to bandisco na 2021 ngaku na prolonger ki pour ngapi fane na tika ngana prolonger ki 2 ans. Prolongé 2 ans, na boutique le 23 décembre 2023 parce qu'on a planifié qui est bon. Le quoi a prolongé on a 2 ans, na 2021, na chabilembo na 2022 na 2023. Et les mbaliboso na check en gros le 30 juin 2022. Na ba na Kinshasa wana na mona défilé militaire. Mais na quand moi ba ko sala concert à Wenge. Na loka Wenge. Na sakela bango mabe. Osanini na sakela Wenge muzika BCBG 4x4 tout terrain mabé. Donc que ba ko compte na makamba Congo le 30 juin 2022 où il y a là qui ekila munene
na bamusala to biso to sala ki to kanga ki musique Chilombo trahir biso ko zo pouvoir kuna akuma obundise loko biso sala ki to sala concentrer to énergie o ya obun ko bimisa makambo be kai ko ya pepa kuma omona makambo ndenge sengele wenga ko kuta na jewana na malien wana producteur ala malien et ko sala to stratégie o ala grand stratégie na stratégie a biso masona biso OK biso na 2022 ana code nanga to ndeko zala na impère ba pays ba jeune na biso ba ya wana Paris to ki na bona la cigale parce que boye ba misu ba beta to me ma bona la cigale mais na bina tellement que na comment on peut trop de faux ba bebisa ba ke ko pesa pe message bona sala message on a bibi kapinga on a Paris na bisi bon message il faut tinda on a kin que jour wana to ningo tu makambo wana kutu ya concert wana te mais na bina yo talaka na moment wana skoyo bayoka mutu mo bo aboyi concert ebetama le 30 juin si vous basali on peut pas prouver ngayo beso nene na ebité babe oyo to yo muto olokaki wenge 4x4 bon koloka c'est un peu trop dire connotation et bimama bena sakela ki bango lobata ko saka kasi ka yango koloka mais na ebité lingala ngo pela un mot compliqué so lobi koloke comme ma okindo ki mais ngana sakaka ngai ma wenge wana na sakela ki bango ki Boyko compte les 30 jours, boyko ça l'histoire on tu vois. Déjà boyana ba 12 mots, boy faux virus. 12. Éviter ça m'a bien au bio. Naso ka na nga eko tanga fuma. Wenge wana ba 12 mots ya ko pourrir société. 7e génération série 7 pour on a mon série 7. Leader na biso na makama musique ya la manda chande kumu. Donc bango ba ko kotisa ba makambu ba ko kotisa virus moko ba tricage même propre mutuno comment il faut les triquer même na politique tricage peut comité na politique tina niveau ti on ba yo zo pe na virus na kota suka beti biso 12 na élection hold up électoral wa o sala wana tu ba 12 tin niveau comme ma ba camere ba comment beta peuple ba 12 ou kaka ba montant juge yani oh moi de maman qui l'a bimisi ba makambo alenge ti ba nini bu ba bomi ba 12 wana ba virus wana kasi so ba tu ba ebité et uta na wenge 12 ya wenge ti siko ba ko pesa bango honneur na ba malien stratégie moko malien e ko pesa bango honneur na journée na biso indépendance o kutu ba pemela biso ba défilé mais bino boyo ko dondo na na stade oyo Kamanyola o bo changer kombo mwana ba bo changer kombo Potita, après comment moi nous peut mourir, bah déclarer na muto msoazi ne komba muto. So mona ba virus en évangile selon Jida. Ce qui découvre tout à l'heure message ni noko pesa na ba kokonyo so tout à l'heure. Bon message ça va mingi na ina rassurer bato oyo baza ozala un peu influencé par des acteurs politiques oyo bazo ba sunenga obundate des autres de côté bona muto l'un et l'autre pour nous bo se focaliser na bango te. Et là, on a une makasi yango bato ba ebi ke biso muto na destitution ba holsinga biso te nanga za mal nécessaire pour la destitution ko kisama mais biso bango te ya bongo te tomata to kita destitution ya Chilombo eza réel spirituellement c'est kangami na ye kutu soka ye bi kutu na ndeko na ngona tangi bon papi mbombo mbangu volka kazadi soki ba solo li bien na ndenga politique to mettre pe numéro moko boye oyo to go sala ke c'est destitué na pete c'est ma solo na mwana mboka oyo simba flambeau sacré na biso de a trèfle de Jésus nango de a trèfle ça a solo li bien pour de a trèfle eza mama ça moi aussi mwasi totolo bake mbalo mokonza mboka oza moi aussi bon eza mokonza mboka moi comme tel te zaka ye muto ya usala mise en place ya ba makambu moi ils collectif mo boita ils ont kamba makambo to ke na conférence nationale donc Chilombo tiki a permis donc il est vraiment donc qui baba kosa tiki na ye c'est peut remonter les peu faux coup d'état sur le ngana ba rôle en rouge di ma rôle mo jouer na ye allez to pesi makambo pour maman mo akamba to banda premier sujet ezama ke nzali sila non na Congo to si ça non nzala mama nzali sila to si ça nzala côté pour to travailler conférence nationale constitutionnelle to ebake mboke kamba mandenge ni to ke na nenga fédéralisme parce que biso to yana fédéralisme
toloba fédéralisme ou rien toi na luso lo msuté mais bato babande obanga babis fédéralisme même boke ça no qui passe au kabola ba makama molimo kolukati ko tshaka mo batembe mo po bando luka ba former mo tolo ke bino bo résoudre makambo ya Congo na ndenga molimo toujours résoudre on peut tout mettre en effet biso to travailler na molimo on to travailler en coulisses parce que ton wana obima bono obimisa ngo sikoyo po elata nzoto beaucoup matatu malamba Congo science politique et spiritualité donc biso to ero loba makambo izolamba mana bakoko na biso awa nena leke pana wa sini mususu ya avant le 24 avril kala militaire kala militaire to ko ta mois d'avril kutsuna kanitso tsona marambe belé le 1er avril déjà jour à poisson d'avril to kanga Bozembe clé 12 Bozembe wana uka Christian Bozembe président ya audiovisuel à Congo to kanga clé 12 pour ton like ça qui toujours contrôler les temps dans la temporalité et dans l'espace. Tout ça, tout ça, on contrôle. En tout cas, on a vraiment appelé ça un grand prof, Liliam Tiram, ou mes étoiles noires, où on a considéré comme un de mes étoiles, parce que à Sala Babaka, Moussimo, Bouiza, Alien, Maramonga, Vivant, Bakodo, Nakota, on a combat. Donc, on a eu la Coupe du Monde 2018, 98. Après, en 2018, Bissot Ondima, il y a la deuxième étoile. On a eu la troisième étoile en 2022. On a eu la finale, mais le cola, en 2022, on a eu Samagi déjà, même indépendance, on a eu la Coupe parce que ce soir, on a la libérer Congo. Donc, ça m'a embêté tout sur l'emballage. Si mambo te sana mutute, mais avant de sakaka, équipe mobimba, oui, simba mina superviseur, peuple mundi buwazalendo. Donc, bazawana, bazaba mama tunga, bazawana, chef na biso na lobate tout ça, on a barène, bazana simana biso na makambo. Tout ça na vieux chéri, mais c'est mettre l'imputu ou azana makamna zo organisé le 19, le 20 juillet à Paris. Organisé, bon, on a évité normalement, il faut pas nous aller, mais on a une mission comme envoyé spécial dans le Congo. On a évité ceux qui message à l'élève comme la Moututu, à Roufou, la Moutema, na combat Bakoko, pour y banner tout ça, on a repéré ça, mbote kaka spécial na papa Kimba Ngoudi. Aza responsable Kimbangiste ou équipé Makambouya. 37 000 familles à reléguer Kimbangiste. Ma souris Zagaya. Mais si papa Kimbangoudi. Au monument de Sala, Bissoto le Barabia, Kimbango, oui, Kimbangiste, mais non. Parce que maintenant, Istewana, et ça parmi Babylon, Bissoto Bundisa. Mboki za na kokoso, botiko obeta masula Congo, quand na nkoukou. Bozwa courage obima, na poasa bambo lo bango po. Makasa beaucoup qu'on a biso sala pour même mindeli ba otala makambo biso to lo bangana o lelo la sécurité française est derrière cette émission. Pour saluer pe oncle nangai le mabé mi balé na moko Schwarzenegger Barge, ça c'est mon oncle. Donc azolande la makambo a rassuré ban Zaïre que idéologie et puis athée. Il y a un oncle anga, et ça le voit chilombo pe oncle nae professeur Tchakoudia. Mon monito Tchakoudia loba marambe belé c'est neve nae mais o angai atala que périmètre nangai mutako tati. O batinda o mekanga te po azana simananga. Merci vraiment Koko bisoto pesio, merci Nzamba Bakoko oyo basokumba pe émission oyo parce que muna mutu il faut Bakoko na oba sololaka. Kombo émission ezali pesa makanisi pona Congo. Osana ndako zotala biso yaka kopesa biso makanisi tolingi te bobeta ngona banganda na te Congo za mboka munene yaka na télévision pesa makanisi pona Congo tokutani mbalasima ingeta MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.